Bonjour la Chine, bonjour bana membre, bonjour ba maman autorité. Bonjour Karine Mokondi, la baronne, ma fille adoptive. Bonjour na papa Tigre. En tout cas, bonjour, bonjour. Bonjour maman na Mokondi de London City. Bonjour maman Norvège. Bonjour Aimé la Donna de Nantes. Bonjour Souzama de London City. Bonjour maman Yvette Matondo FBI de Karine Mokondi de Belgique. Bonjour papa Xbox. Bonjour papa Irlande. Bonjour papa Charlie de Lille. Bonjour papa Comité d'Hollande. Bonjour à tous et à tous. En tout cas, bolimbisa ngale lo na ko cité ka ba kombo wana parce que nazana musala so na lobi na pesa batunyo so ba kombo et ko mettre nga du temps parce que nazana musala. Na ina lo bana bino kaka lelo tokozana émission na 20h30. La Chine bana mamba mama autorité na zongi na mboka na na Nantes. Je suis chez moi à Nantes. Mais je suis au boulot. Je suis au travail. Donc voilà la Chine. Bokota lelo. Tozana makamba holobe belé. Tozana makamba ebele ya koloba. Ya live alobi ya Karine. Et puis to kolobe la sou makamususu na kati. Et d'abord, d'abord, na 20h30, maman Norvège, na kotika ye, na ko recevoir d'abord maman Norvège. Après ça, maman Norvège a sisi intervention na ye, de là beaucoup qui ko benga, de là beaucoup qui ko intervenir. Donc voilà. Et dissous, ce qui maman na koti, na intervention na ye bozeli mama na sisi kosala intervention na ye après wana bokomi ko benga s'il vous plaît il faut kotika mutu soka zo intervenir il faut asisa tina suka wana bokomi ko benga mais soki bozo benga mutu azo sala intervention bozo benga ba appel ezo perturber mutu azo sala intervention na ye. Voilà na tie pembeni wana to salango na pokwa mais la Chine na sepeli bomoni na lobaka na bino tous les jours soki bozo mona la baronne te azane lokwa kusala to si to lobaka na ye ke Karine kolobaka suma kamuna yo en publicité allo baka suma kamuna en publicité po ba ndoki bazaka misu na misu mposo na mposo. Surtout les bolos penza mis wane bimi lokola ba crapaud ezalaka na mai ndombe o eliaka bato ekotaka bato na ndako soka yoki ka mwa information ya Karine li bolos asaka liboso wana après na soka mutu mais lelo bozala attentive maman Norvège a ko intervenir lelo. Après ya souk, après maman ana ko intervenir, bozala vraiment très attentive. Yango nazolo banabino, soki bazo intervenir, bo vanda, bo benga nanoute. Parce que so bozo benga, bozo perturber, moto azo sala intervention na ye. La Chine. Bomoni ndenge la baronne a pesa ki biso beauté wana. Mamana pe yoko bomisa ngai pe. Mamana pe soka akufi pe akomema ngai parce que modèle pe asala kanga sukuma. Mama fashone ngana kosala ndenge ni mamana talaka pe santé nanga mamana okobeli sanga okosala nga AVC mama na mwana na yo la baronne
Mama na Karine Mokonzi, mama na pa kobomisa ngai. Aka ye muta kokufa te ngape akobomisa ngai tokokende pe nzela moko. Ngape kuna mama na salaka pe attention na kobomisa pe mama na Mokonzi kuna pe mama. Parce que yo tango sala nga sukuma. Na kende pe ko sukuma mama na. Mama na. Karine Mokonzi. Ngana na vina ngana kozala nyongo na mama na te. La Chine nazo informé bino ngana na boy na kozala na nyongo me na mama na te. Mama na. Mama na modèle. La Chine na bete la bino lisolo. Naza na nzela. Nazala ki en route. Nazo zonga. Na Nantes. Mama na benga tension e mati. Mama na obi me fashion tension nange mati. Nga obi mama na likambo nini lisusu. Nga na kosuka ndenge nini. Na lingi kaka. Mba mama nana. Ba pesa nga réponse kaka. Sikoyo. Na minute yo kaka. Ezela lobite. Ezela tarte. Nga obi mama na. Nga pe siko na zana nzela. Na kosala ndenge nini. Na kosala ndenge alobite ngai ifo na salela bango audio wana ifo tindela mama nana ifo apesa ngai réponse immédiatement. Ngai obi mama na nga na lala kana mama nana te navanda kana mama nana te nga nazawa en route nazo zonga Nantes mama na kosala nde okolukaka solution mais fashion nga bi d'accord tindela nga kas atindelinga nga na bwakeli mama nana pa alobi na ngai na lina yeba eloko nini lakisi keza dondi ngai obi mama nana photo a doni na papa Feli Tigre bakangi photo papa penza azo jomela biso wana eza ba terme ya ba mongwe azo jomela biso penza akangi photo na dondi akangi elongi dondi penza akangi mbunju mais siko papa Feli Tigre azo seka ça veut dire ba yebeli kambo bazo seka. Wana nde bomaki mama na pona nini papa Tigre sekaki. Wana doe ba koteli Karine Cousin. Wana doe ba koteli Karine Cousin yango wana bazo seka. Sikoyo ngana obi mama mama na pa pesinga ba condition. Obi ngai pona na intervenir na pesa bino pe réponse ya rapide. Il faut botine langa photo wana. Nga wana pe na zui photo na tindeli mama nana. Na mona kama mama nana bwakelinga ba photo ya mote mesali wa alobi mama fashion ezali dondi te tala photo a dondi yango nga wana pe nalingi même pas kozela mama nalingi même pas kozela na yoka message ya mama nana na azu yango na bwakeli yango mama na pe kuna bia motema nanga ekiti alobi mwana awa ndenge ozomona ngai naza ya kobeba penza nalobi mama na tindelo alobi sikoyo na moi motema ekiti mais nazalaki na tension ya 350 ya tension bandeko ngamba liboso na yoka 350 ya tension mama wana ezalaki liwa penza ko akoma penza pembeni penza nga sikoyo soki mama na akufi na kosala ndenge nini botala nano ata bino moko en tout cas la Chine bozala na nyongo na mama na te boza na likamba mama na te na kosi bino te na oloba na bino de vérité mama na loba na bino motema na ngai yo kita lobi kaka moyen pe na yoka live a Karine zate parce que nazalaki en route talaka papa pe alingi musique na voiture moyen na kata ye musique na ete nazolandaka live sana na yoka makambo ezoleka sana yoka makambo ezoleka na live na banda okoma kaka na ochaka ba care na zoyoka oyo banda oleka na live te lelo na yoki live mama na ngai ngabi nzoka nde audio wana ekotaki na live na yoki mama na la Chine boza na bino makambu na bato me na mama na te nazo assurer bino boko bela tension po ako
vandi sabino kimia te surtout na likambo ya Karine bo patanana bo patakana ba mama ba tata boti kaka Karine azali penza ya ba mama Karine azali ya ba mama papa tigre pika na yo papa parce que oyo ndo okoti na famille adoptive. C'est pas parce que toko linga yo te ou toko sala yo mabe non. Bolingo toko pesa ngona Karine yango pe toko pesa yo ango. Mais kaka papa ko bunga te. Parce que pas maman na ako fute la yo avion direct de Londres ti esika yo vandaka papa. Ave ko kita penza na deva ya ndaku na yo papa. Nga mama fashion mama na salenga lobi tension. Ya zaki na tension à 350 ya tension. Nga na yebite zalaki yanga zalaki 00. Vraiment. Après bon, en tout cas Karine merci na yoki live. Na yoki live na sepeli. Na sepeli Karine. Kitoko ndenge wana. Tala mwa maquillage osali poso ka sai lokola ngolo. Karine azana poso angolo. Ezanga tâche. En tout cas, merci ma fille adoptive. Tango na lobaka ma fille adoptive ezalaka blague te. Na lobaka nazana 3 filles et puis nazana 3 garçons. Malgré papa Xbox mikolo yo na moni akomo bunga mwa nzela papa Xbox. Mwana pesoka akoli, c'est normal. Il faut que tike la ye nzela asala oya lingi. Na moni papa Xbox, c'est normal, hein? Mwana komi majeur, aza adulte. Mais il faut pas kolande la makambo na ye tout le temps, ya mwana. Mais papa Xbox, c'est mon fils adoptif. Na yebike eza ndenge wana. Na yebike un peu de distance chez Mère Fashion de Nantes, mais ce n'est pas grave. Mais moi, Maman Fashion, je t'aime comme je t'aime. Donc voilà. Et Karine, zalaka ndenge wana ma fille. Yonde mutolongola abiso ba tension. Yonde muto salaka biso to zala. Yonde muto sali Mama Fashion azala. Yonde muto sali Mama Fashion ayebana. Donc obakoloba eza nango natina te yonde muto geraka bango. Tala o geraka bato ebele na ba mama na ba tata. Na ba libolos na ba suka mutu. O geraka bango. Donc toza fier na yo Karine. En tout cas, toza na émission la Chine na 20h30 bon m'enquêter. Ba bisous na continuer na musala. Na komaki na kotaki tard na fatigue ya voyage na fatigue ya kolamuka. Na lali pongi mingite donc voilà à tout à l'heure. Ciao, c'est Mère Fashion de Nantes officiel bye.